ebele uta 6 mois pratiquement malembe bazali kopikola yango. Vision ya papa Mbanza tolo na peto bokola ngai na yo Kimbangiste to kotambisa mokili to kolesa mokili oyo na crise monene ezali koya. Zalika kama mama to senga banje to senga ba utiage musala eza makasi basunga biso na ba utiage musala machette Congo nani ba pao pena banje yo ekoko donc ba hectare eza munene eza mingi terre eza munene. Nabikeke nyonso kombo na yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota tokomi na porte oyo akosami etali ye azangeli tolanda makambo ya kamba nabikeke nyonso kombo na yo ekoye mama na biloko na biso mama yonde ojali mama ya mabota. Misale ezali kola kamba lobi nini mabonde lisime ezangi na mokili kamba lobi owana nde kopesa biso makasi. Œuvre philanthropique et humanitaire Kimbangiste OPHK oyo esalemi na ye mei papa Simon Kimbangu Kiangani ezali kozongisa ba orphelin kelasi asengi na ba volontaire nyonso pe na basungi basusu oyo batutisami na likambo yango po ya kosunga ba orphelin na ketch kaye big ardoise pe na biloko mususu to pe lisungi ya misolo po tozali na bureau na biso awa na Kasavubu na centre Kimbangiste oyo atutisami na yango kozanga te sala mbangu mikolo epusani kosunga orphelin ezali kosunga nzambe kosunga orphelin ezali lipamboli epa ya nzambe. Zambe
na bino balandia menga makimbangu télévision bana tamokonja bule bino baye bokolanda kabiso na mokili mobimba tika ete kimia tata nzambe kolo supeta moli mo santo e comme la bisno bisika bozuli bakoya kolanda biso bande kona bino menga makimbangu télévision na kati ya émission na Solo Bongo tolo bela maman mwilo eko kamba makaipa yangai maman falon ntima esengo kozala na biso butu mo itan to ka liboso ya baitando na bino komemela bino solo ba nouvelle tope ba masolo ya sika ndakisa ngai na yo kimbangisa lelo to koyoka ka butu mo indenge nini batata na biso bakolobela ka biso recommandation ya papa ki solo le Charles Daniel eke kimbangista ko diriger mokili kuna pe papa mfumu ambanza na nzoto na ya liboso papa dia lungana kiangani Salomo nde apesaka elaka ete papa Mbanza André akubatela solo mboka oyo mboka ya bule kolona ape ko bokola tokotambuza mokili ndenge nini kimbangista vous dirigerez ce monde dans tous les domaines. Crise mondiale ezali koya tomoni tata kimbangu kuna na kati ya Brazzaville ndenge nini balancer ba travaux ya Kunzulu po ekolesa mokili site monene agricole ndenge moko pe awa na nkamba misala ezali ebele oyo batata bazali kotia ba garde foot pe bazali kosala ba provision po na tango likambo yango na ekoyanga ino kimbangisa tozala épargner to concrétiser maloba ya banzambe na biso na ndenge ya kolesa mokili kolona pe kobokola yango wana ememaki biso bande kona bino amenga makimbango télévision awa na kati ya ba hectare oyo tata mokonzi ya bule papa Simo Kimbangu kiangani apesa solo na œuvre philanthropique et humanitaire au PH kana mokuse yango na etindi biso to ya na kati ya bilanga na bango to ya kotala ndenge nini misala ezali kolekela kuna na ngambu tozali komona tracteur asia leki asia baloli mabele na tina nini na tina ya kotia milona tango wana bamvule kozala pe manioko otomoni o basi balonaki kasi période de récolte première phase c'est les cas qui otozali bongo na seconde phase ya récolte ya manioko yango na biso na bino bandeko balanza menga makimbango télévision tokotika la wana brancher kasi tokolobaka na bino butumo bobo sanate oyambi biso na ndako sala geste d'amour s'abonner na kati ya chaîne na biso panza sango oyo ekomela batoniasa oyo bazuita mususu libakwa koleka na nzela ya menga direct kasi na sima na yo nde bakoyeba basangoni ezali koleka kuna na kati ya menga makimbango télévision totikali wana to découvrir ba image kitoko oyo bandeko na biso ya OPHK voilà wana tozali kokende pa ya ba responsable oyo bapesamela mokumba bakosala kana kati ya elanga Solo Bongo ya OPHK nde toyena batata na biso mbote na bino batata mbote mama kombo nani papa ngai kombo papa Mozart. Papa Mozart merci papa na ngambo kuna kombo na papa Emmanuel Ngwangombi ya solo batata na biso to ye na kati ya bilanga o tata mokonzi ya bula pesa ki bino ba solo étendi pona boko ka ko exploiter yango nini o boko ko ebisa na biso na terme de connaissance na tina ya solo ya bilanga o to ko kuta bino awa. Oui merci mama tuni mutuna malam bilanga oyo ezali tozoko lonango après 6 mois to récolter nani bafufu tango tozoko ndenge basali la buru ndenge wana sikoyo tozozela mbula so mbule bandi mkambala moko ma to bandi kolona to bandi milona to kolona ti après 6 mois to récolter manioko donc soko to bimisi manioko ya isika na biso yo komona ngo minene donc te ba pesi so terre moko kitoko ya mwindi zo produire donc ba production moko ya kitoko ndenge tozali awo yango wana bilanga na biso tolona après 6 mois to bandi déjà récolte. Donc o tozali komona a ezali milona bolona ozaki o bolona ki liboso oyo eza milona tolona ki liboso isengel to récolte donc to timolango to bimisa bafufu ese koli déjà ndenge ezali awo bolona kaka pondu to pe bongo na bongo tolona ka bambala za sukali bambwengi bamadesu ndenge ezali awo tozolona donc bandunda tolona ka pe ba ngai tozolona ezali awo donc po ekauki pona elanga tozana elanga soki na mbula ekobota penza mingi ndenge ezali awa boy kasi to mona pe manyeko ngo bozali ko bimisa na mabele bon biso menga magima to zonga na qualité bokozonga na koli na biso bokomona ngo pe ndenge tozovuza ngo bokomona ngo topusa na kotoyo. OK voilà tozali ko découvrir ba image kitoko ya mabele uta 6 mois pratiquement malembe bazali ko pikola yango vision ya papa Mbanza tolona pe to bokola ngai na yo kimbangisa to kotambisa mokili to kolesa mokili oyo na crise monene ezali koya papa Emmanuel biso penza to yebite yango tozali kotuna bino donc boko supporter biso na mituna yo kolandana manioko oyo tomoni bobimiso ebimisa to bochaki banzete misa to penzete moko kaka mama na ndenge zo monango ezali ka nzete moko kaka moko ndenge telemi boy
donc so to bimisi misato mine donc moi kitunga etondi donc eza kosakana te donc manyoko moko ya Syria donc ya vrai eza pe bololo te eza sukali ndenge eza wana donc massive kaka mte bimisi yango misa massive kaka mote bimisi yango boye ata tokoba papa ponga fona zonga na mbadi penza tokoba ndenge papa Emmanuel kaka ndenge lobaki en tout cas linyoko yo eza penza sukali mais tolingi toyeba papa manyoko ezalaka na saison nango est-ce que ndenge elona makawa bopemisaka mabele après bobandeli lisusu exigence ni manyoko ezalaka nango po ete bota vraiment na ndenge yango esengeli. Oui, merci maman na ndenge olobi exigence nango ezalaka na ndenge toza na sanza oyo boye ndenge basali labour ndenge wana tokozela siko mbula ta mbula ekobanda kobeta le toloni milona na après 6 mois donc nde tosali récolte epemaka après 3 mois ezimwa repos mabele ezimwa repos ala tekobanda susu culture ndenge ezali tango yango zoka repos ana manyoko asengaka fumier botyaka fumier nini engrais pakola to ndenge nini te mama biso makambo ya fumier eza te mabele na biso eza très fertile donc très riche makambo ya fumier wana ezalaka te to ndenge basali labour ndenge wana alors toyekaka tobandi kolona milona manyoko donc bambala ya sukali bambwengi ba nyonso wana tolona bambala bangai nde tolonaka donc bo arrosaka ngo takolaka na mvula tata nzambe ekolaka na mvula tata nzambe biso makambo ko arroser eza te pondu pe botekaka pondu oyo eza pondu eza bilanga ya lingomba toko koteka pondu te moto nyonso mopa nyonso azoya ifale alia kuzwa pondu alia eza bilanga lingomba ya papa Simon Kimbangu toko koteka eloko moko te soki bobuki bomati na bikuku ya mama tomati kuna na bikuku ya mama mwili balambeli bapaya ya papa Simon Kimbangu voilà yango wana penza musala oyo papa zali kosenga na biso ko pesa ye maboko pondu eboti bapaya bazote epai na epai bazolia ngo na kata kikuku ya mama mwili bongo nde ezalaka matondo mingi tozali kokoba totala ba hectare oyo tracteur eleki oyo esali labour voilà tokei na biso papa kokoba solo papa Emmanuel to moni terrain oyo mabele babaloli awa tokoki koyeba babaloli yango mpona kaka basemence nini elekaki bino bato maboko to pe ndenge nini. Oui maman merci laboro esalemi en tout cas tomonaki pasi boye liboso toyena kopikola banzete na maboko tozokoka kaka te yango na tosilisaki na kopikola banzete isika boye na maboko na bakongo na bapau siko tozo senga na bino bosalisa biso na bakongo na bapau na banje ndenge babalui mabelo eza pona maboko te maboko 11 hectares tokoka te eza munene ebele donc yango tozo senga na bino lisali si bosalisa biso na banje so bozana banje ba tracteur botindela biso ba bot siko tofani totelemi oyo ba sende ezalaka ya danger ya mabe ya kosakana te nde botinda biso na ba bot ya kolata na makolo na ba teni ya musala ba kongo ekokozanga te na ba pau na ba machette nde bilo tozana koposa ngwana soki pe banje monani botindeli biso Teresa monene. Merci papa Emmanuel. Mabele o babaloli be pona moni ba matiti ezali nanu ba tracteur ko bala ka mbala moko to pe ko zonga lisusu pe balola. Oui maman, tracteur tsengeli zongela lisusu ko balola lisusu po mabele ba matiti nyonso esilite. Ezanana. Il fallait que zongi son bala mi balé et sali ba labour nyonso wana kitoko to e panzi mabele nyonso esili neto bandisi ko kolona. Wana kwa kopanza ngotango mbambule ko banda to te akoya ko panza ngo avant mbula ko te banda. Avant mbula donc après une semaine a panzi ngo alors mbule bandi alors to bandi kolona. OK. Voilà, natina kolona kaka détail moko etu ko yela ngai papa nambula récolte ça la mara combien de fois? Donc par une année tout ça la récolte 2 fois. Après 6 mois, tout ça les récolte. Après 6 mois, tout ça les récolte. Donc boloni pour bouki après. Toloni après 6 mois to bouki. Toloni sous après 6 mois to bouki les sous. Merci. Voilà, merci. Voilà, dès que vous allez comme on a hectare bandeko bankol zolambo tenez to kolo barakaka. Misala ya
tata Simon Kimbangu Kiangani epesa meli na ngai nayo oyo abetelaki maboko ete nazali na bato na ngai mbongo ya Nzambe na biso ezali solo biso bato na ye. Donc butu mo itango tozali kovanda tozali kolala tozali kolamuka ne papa loba kolali olamuki lobanka yo kankamba elobi nini nkamba esengi nini po tangu likambo wana ekokoma solo musika yo kozalela tango yo cheki misala na maboko ya tata Kimbangu tango yo lonaki obokolaki tango wana ba parmi ba la crise yo na ngai to kozala épargner pamba te to pesaki maboko na kati ya garage ya tata Molimo Santo tozali kokoba bectar ni bozali komona solo ezali vaste kasi malembe nde bokosilisa yango awa nyeso soki bokochaka manyoko to pe biloko oyo tangelaki biso awa tokotia manyoko mbala mbwengi mbala sukali mbwengi ba nani oyo bandunda ba ngai tokolona kape awa donc biloko mingi tozolona awa ezaka pona manyoko te na masango pe tokolona. Merci beaucoup papa Emmanuel toki bongo asili déjà kobeta mbela moto nyonso ya motema malamu oyo tutami na likambo oyo asala geste d'amour beaucoup mona ba numéro na biso zali affiché na bas de l'écran na ye moko pe maman directrice maman Bireille Babo azali bongo directrice générale ya OPHK esika ya zomi mingi oyo bazali na possibilité ko contacter boyebi ndenge nini boko salaka nde papa Emmanuel liloba soka ko kozanga te liloba soka ezali kaka mama tozo sengaka ba engin donc tozo sengaka ba outillage musala eza makasi basunga biso na ba outillage musala machette Congo nani ba pao pena banje yo ekoko donc ba hectare za munene za mingi terre za munene tokoko kate na maboko mama bosunga biso penza na bisaleli ya musala qui vivra verra liloba ya papa Mfumu Alongo tozali kokende tozali ko avancer pe miso na biso tozali comment tozali ba aveugle te to garder penza miso na biso tozala penza à l'œil po tango tokomona yango ndenge tozali komona yango toyebake ezali kaka concrétisation ya maloba ya batata na biso pamba te maloba na bango ekoleka pamba te kino ekosalemaka to pesi merci na équipe technique mobimba oyo assuraki biso papa Enoch Maketi soda tata Molimo Santo uta to bandaki na esika to komilelo na mboka ya bule azali ko assurer merci na bino ba téléspectateurs ba bino fidèles internautes publics nombreux ya menga Kimbangu télévision au botika kabiso te butumoi na ba fleurs na ba commentaires na ba remerciements tata Kimbangu abosa na biso te batata na biso ba kozinga kabiso ko pesa biso ba conseil na kati ya plateforme na biso mate ya batata na kati ya plateforme na biso mate ya ba maman merci mingi na bino merci na ba orientation merci na ba encouragement pour na mosala tata Kimbangu ekende liboso ezala ki bongo émission na bino tolobela maman mulu pamba te mosala oyo yango nde mama atikala ki na yango tanga atikala ki na lingomba uta tata kendaki na boloko kino na ngonga oyo azaki kaka kolesa kikuku ekauka kite pona kikuku atata ekauka te kikuku ya mama mulu ekauka te il faut to sala misala tolona to bokola tutonga nkamba nde yango ezali recommandation ya tata mokonjo ya bule tokutena mikolo ezali ko ya matondo mingi. Mokili boyoka, mokili boyoka, mokili boyoka. Kanda nanga Nzambe zali makasi, Nzambe Kimbangu na lobi yango. Mokili boyoka, mokili boyoka, mokili boyoka. Kanda nanga Nzambe zali makasi. Yo moto na pesa kama yele ya koleka biloko biso aose. Yo moto na pesa kama yele ya koleka biloko biso aose. Yango biloko biso awa ose babanga kayo pekanda na yo. Yango biloko biso awa ose babanga kayo pekanda na yo. Yo moto na pesa kama yele ya koleka biloko biso aose. Yo
moto na pesa kama ele ya koleka biloko biso aose yango biloko biso aose babanga kayo pekanda na yo yango biloko biso aose babanga kayo pekanda na yo nyama na zamba soki ayoki yo ogangi bala moko yemi ya kimi abangeliwa ndeke olikolo ayoki yo ogangi bala moko yemi ya pimbwe